Le Congo est humilié à travers ces garçons-là, qui n'est plus l'enfant de Tshisekedi, qui n'a pas le charisme de Tshisekedi, qui n'a pas l'esprit de Tshisekedi, mais il n'a que le nom de Tshisekedi. Lungula Kombowana. Félix Namikolo Mukiasa a détourné plus de 400 millions de dollars. Alors, mais Kabila, pendant 18 ans, pendant 18 ans, 136 millions de division pendant 18 ans à Kabila, au moins, Kabila, moi, ne fais que Mouké, la politesse, mais Félix a avec beaucoup de banditisme. Mission Félix Azenango ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Si ma kotonga mabele nous kotonga banda kuwana akotia banani. Akotia ba soda na ye akotia bandi kozwa muke Félix owaza impuissant na batuna nyonso ba omona makambo za koleka ba kolobela ko moko te mboka na biso ekokene nengo wana. ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur bobino mpona kolanda émission tolobo ya mboka kongo na yango bandeko balandi émission tolobo ya mboka kongo epesi bino mboka esika nyonso ozwalibino pe etika ete kini ya nzambe tata eyingela omabota na bino. Merci na babone na biso ya Océan du Congo, vous continuez de s'abonner massivement pour vous la décider la chaîne de la Libération. Et merci na bino basso au bout de la émission du début jusqu'à la fin pour vous allez m'appeler pour partager pour liker pour tchaba suggestion ba j'aime ba commentaire tika ensemble ya lola à mon avis pande ko bisika nyonso ba komona bazali ba kolila ndelo biso to kolila kabu ya kolila lola kolila mama Béatrice mama beli faso vraiment ensemble ya lola bondisa mitema bao bakolela Marie de Solo na matanga bisika loso bato bazali ensemble vraiment a consoler mitema na bino babeli nyonso omwani hôpital ovai na bandako misolo miyalité ensemble akotela kambo ya bino jova rafa baoyo mpe bakangami milo na satana bitumba ntango nyonso ndenge kotemela mpe biso jova sabaote akotela kambo ya bino mpe baoyo bakosepela mbotama lokola mama Pierrette tika nzambe mpe azala na bino na bobakiseli mokolo moko po ete baoyo bakufi bino boleki bango te kasi bolingo na nzambe na bomi bino tikino lelo mama Pierrette mbotama elamu na bandeko nyonso toyebi ete lobi nde tokoyomba vraiment mbotama elamu pamba te ezali bongo mokolo ya mama Pierrette na plus 33 bandeko balandi awa ezali esiko toanalysaka tosensibilisaka toconscientisaka tomobilisaka tosalaka éveil patriotique nazalaka bongo na bakongomano soki bali te ngai nali koanalyse na bino po ete na bacommentaire na bino nde toyokaka lelo mpe nali ngai moko te nali bongo na bino ntango nalobi lelo ndeko na ngai na états-unis d'amérique ekupe pola te asepeli pamba te lobi abetaki mwa lisolo na bango mpe lelo toyei na brino bisika mpe jesue enyumbali nzambe abombani bana ya lumumba bosoutenir œuvre oyo biso toali kosala ngi lumumba tokobengana te bakoko ya lumumba bokontinue bana nzezalando mame geni vraiment il faut bosoutenir parce que yangi misala ya makolo ya bapatriage bakoko ya lumumba ya nzezalando botelema tobunga etumba pamba te bino mokotuni bapatriage botelema na milimo na bino nyonso ya kanza kokota kati na bakongomani oyo tosikolokola awa toanalizaka ensemble na ndekanga eyali likambo oyo toyi koanalize manene po tozala constitution ya biso yango lelo nasepeli mpe na mama na babrino elelo akobunda kotya moto mpona mboka lelo ondeki tomoka koanalize biloko oyo tokoyaa bavideo oyo tokotya na biso na bino yango nde biso na bino toanalize na bacommentaire tokoyeba mpenza soki moningi mpenza oyo bavideo ekokoba mpe biso mpe na bino tosombitina makanisi na biso po totobimisa ya malamu mpona kosikolekola biso na kolinga tokoanalyze apart bavideo tosimba nano
kimoyibi oyo eyali kotanga mandola ntina na yango ebuteli wa ebimeli mpona nini tokoanalyze yango ebimeli tokoanalyze lisusu makambo oyo ekosalama na este ya biso tikilo lelo bisika tokomi mpona nini tokozwela yango mbako ya malamu te tokoanalyze awa na bilelo me bavideo mpe ekoloba nini sikoyo kolinga nano topesa mwana mboka mbote kasi bana yango tokota mama ya likama ya biso mbote mwana mboka mbote mingi mama Osea vraiment esengo ezali yanga koyamba yo pamba te mpasi mo esalaki ngai ya kokóma te uti kosisa kelasi na yo félicitation nano po ete mokobunda okongola biso ya lelo ezwa bosoni ya lobi te boni santé makambo balekaki ndenge nini. Merci une fois de plus maman Osea makambo ya classe elekaki malamu. Je crois Nzamba Sungi au travers Bino, au travers maman nyonso obalingaka Bruno na Lusambo et puis contribution à Bino et à la financier et morale na baninga nyonso bazalaki mukolo wana na pesi Bino merci na minute oyo botuko misiko na bitumba ya mboka et puis na profiter pour na souhaiter maman Pierrette joyeux anniversaire na et puis ba congolais ba congolaises nyonso bisika bozali na monde à profiter de pesa bino pe ba meilleur vena bino to éviter na migolo ezali koya ce qui Nzambe ko permettre biso le susu tokuta na 2022 Nzambe moko yi. Merci mingi maman Osea na onyo so sala ki pour que makamba classe les camarades. En tout cas merci ndeko na ngai penza ngai na kongo mona ko cha mutu mabeka kaliwa to kozanga ndenge to kozanga bino soki ni papa to tambo lelo ko ete musala o bino boko sala ngai ko pesa mesa. Na ko bona baleki oya to simba na boko na bata o bino bwali nango vraiment tika Nzambe alikana ko pamba na bino pesa bino makasi. Vraiment bon de la Congo na bino pe bitumba yango tosilisa yango po ete biloko nyoko te ko bosisi bakelasi kasi uti ko balikambo ya malamu ndi opesi bandeko mobu elamu soki to ngi ndimi kasi ndeko na ngai est-ce que mobu ya bakongomani ekozala peza malamu soki tokoti na 2022 po tolobaka iyo tokokota yango Nzambe akoboma biso na sote akokotisa biso po tomoni yango kasi tokotela ata na wana est-ce que mobu ya bakongolais ekozala malamu ndenge balobaka bonne année 2022 ekozala bonne mobu elamu mpona bakongomani. Merci mingi mama Osea eloko nazoloba 2022 parce que lelo toza le 23 dans quelques jours un mois à peu près si je me trompe pas ekozala malamu te parce que bendisi déjà zolakisa bendi saison la que non 2022 il vous a année au début sur bakina to ba vous a mbutu ya mwana moninga na che na conditionnel soki to kutana parce que au mona ki lobby bandi ko bazaki na bloc patriotique et puis bazaki na sitting boso ya seni bon mona ki que non désordre des alliés zo la que non Noël oyo boy bonne année oyo biso ba congolais tozo kanisa nde bande ko miso déjà bazo bonga ba ko sepela bamboka misusu na ba konzi mboka na bango na ba leader na bango ba ko sepela na esengo parce que nzamba komisi ba na mobu ya sika mais oyo biso ba congolais déjà et bandi déjà ko s'annoncer mabe yango mona ki lobby makile tangaki na makambo ya seni je crois que non samedi oyo boy au mona pe ressources que non ekozala décembre oyo mobimba tozo kota o ekozala malamu te yango na tuyebisi bande ko nyonso oyo boy bakosepela lolenge malamu Nzambe azwa matondo o pe bakosepela lolenge mabe Nzambe pe azwa matondo parce que biso ando ya kosepela bonne année ezosala biso pe tokoki kosepela bonne année te que non mopanzi ya mboka na biso bandeko bazokufa mboka na biso bandeko misusu o bayinaka biso bazwi yango ekomi ya bango ozomona ke eloko wana tokosepela bonne année yango na lolenge ya malamu ndenge nini yango ngai déjà namoni ke non 2022 maman Osea Nzambe azali mais tu sais pas la moi parce que vraiment il faut biso ba gêne toi intensifier lutte na biso il faut donc matisser surtout volume parce que ceux qui te tiki bitumba oyo boy to continue na distraction bande komiso o baza ko bundisa lutte na biso au monde que notre bana ko la jeunesse moko to le ba makambu mais to réaliser kate yango na sengi vraiment que non nazo sensibiliser toujours samedi oyo boy bande ko nyonso to kozala na liboso ya palais du peuple. Ce qui est gentil, nous avons déjà mot d'ordre, que non, tu commates avion.
biso tokomata avion Sylvano Kasson appelle ça qui mot d'ordre que non bako tirer barre réel wana pe yango biso pe tobi que non même na lola même na affaire to fêter bonne année na biso kuna parce que eloko oyo bo mama océan et comme ko se répéter na mboka na biso na zomi tout na soki Sylvano Kasson aza vraiment papa ya famille na bi kaza papa ya famille soki na mabele na ebisika sombi moto mosusu ayi ko kate sika wana est-ce que se perne eloko wana na dimisa ko se perne yango mais pourquoi biso ba congolais mabele na biso nza mapesi biso mais le oyo bo étranger ba ko kate tenya mabele Sylvano Kasson que papa responsable bazui yango na ko et puis bozo pesa ordre wana que non mutu akobima pona ko senga ko sala revendication pona ko soma be na bango babeta bato abo portant non mama o se moni ngai makambo o to so bunda obo plus c'est comme ko pesa kanda plus zo mona que non lobby nazaki na sitino te basa nazaki na kota sele ko sensibiliser bande ko pona samedi ozo mona que non biso ba jeune il faut tout se prendre en charge totika makambo o kolanda bato so responsabilité na biso tant zo mona ba jeune na bekolo miso bazo se kabiso ba congolais et comme ko sala her mona son ko ba kenon na sa congolais yango zo mona to sensibiliser ba jeune semaine oyo bo mobimba eza semaine à sensibilisation parce que ekozala entre la patrie ou la mort parce que décembre oyo bo je ne crois pas que non biso ba congolais to se prendre ndenge esengeli si pas ekozala parce que non ba soda ba kotia ba soda pour na couvre-feu pour na empêcher bato même malgré ba ser biloko na tout biso to lobi to kozana balabala jusqu'à ce que to récupérer na nous est oyo bo Kagame botoli yango na ko na régime oyo ezala Kinshasa a bo bazala la distraction bazoka ko récupérer mabele na biso te tala lelo oyo bo aéroport ya Goma ba avion nyonso ya Rwanda ekomi kokita wana et puis Kagame akomi kotongaka bisika pour élargir piste ya nini ya aéroport international à Goma alors nazomi tuna est-ce que biso ba congolais vraiment tozana mayele oya bo moto ou bien bande ko na biso bazo soutenir bande ko na biso baza na pouvoir est-ce que bazo comprendre danger tozo courir mboka na biso so ezoleka parce que lelo oyo boso ki bazo est lobi ko senga nini ba ko zwa par exemple Équateur lobi so bazo Équateur et au senga timu ko mosuto ko manini Congo et comme diriger na Rwanda alors bande ko na ngai na ezolekela ngami toza bato oyo bo ebele na kati na biso totangi ba classe toyebi ke no mboka esenga kano ko batela parce que mutu na mutu abatela oyo ayi mais ce que comme bon na so mona vraiment que non congolais ça sur na valeur mon côté yango na zo senga bande ko na nga nyonso bana masina bana changu bana kin ça me dit oyo boy to sisi classe te que non to vanda ndako mama aussi to sisi classe te que non to continuer ko vanda pour ba congolais ba rwandais bano ko na biso pour sensibiliser bango kasi to ke no malé pour ko benga bango sensibilisation iyo eribongo mira le mama tolanda vidéo oyo nayebi te kabuya soki ya aza nango apesa bongo na machine ya ndeko ya de presse. Peuple congolais ngai nazande mutu afati même ba Serge Welo wana bayebi na 2011 to se communiquer na fati ezandenga fati abenga nga Bagdad mutu apesa ba info ya bato maboma ya lokuta bana manuki na ba téléphone eza ngai Général Kasongo ayebi yango et service spécial salaka boulot akutaka bango na biloko wana na nzoto et lelo oyo nazopesa bino message bolanda video ya liboso wana ba souciat ba commune eza ciblé palais du peuple ba station permanence ya UDPS eza ciblé batu bako marché bazaka lamuka na FCCT ba Rwandais ba oza na kati en civil na ba grenade na ba arme nazo yebisa bino yango alerte eza maximale et puis ba okende plus loin ba Rwandais wana ambongo makamona aloba na shole ba yebi yango ba otum église catholique moko to mibale po ba kosela bato ayi de pes alerte eza maximale tina ba souci te faut renforcer na ba commune ko renforcer bato ba marché ba civil te
bazala plus de 500 militaires rwandais bana kingakati bapanzana partout oyo bameka ko tenta aventure na aéroport tam chef ayaki bazana na kati ya population alors réseau senga présence à Chikata na terrain présence ya FARDC ba commando na biso na terrain pro la police ou bobenga gouverneur Mobilati o eza makambu ya manduki nde ba marché ambongo na Fayulu Kabila Chole soki mabe ekoti na capitale bokanga bino muto robe aza likolo ya mibe kote bokanga bino likolo ba intera ba mbongo o tika libela nani biso nso tokufa toko répondre pona mbongo faut sacrifier nation non les 16 tozana bino 5 personnes à telemana kwante papa mama batela mwana yo mabe kote il y a non biso par rapport à marche parce que yende ko de pese abangi abeleli bato na bango alobi ngala za mutu de pese za ko yebisa bino bo intercaler marche wala parce que bakotambola ndela ba Rwandais pona kobuka aéroport pona kobuka ni do abangi marche wana po ezali marche ya bosangani ya bato iso oyo président Martin Fayulu Madidi abengaki pona koya kokota na liti na ye bato ya UDPS babandi kosala campagne de déstabilisation nino goyo. Oui, merci mingi maman Osea omoni bandeko na biso UDPS il faut bayeba que non Martin Fayulu akosangana na ba Rwandais te ou bien Fumbo Mozito akotambola na ba Rwandais te soki ozomona sens ya liti ya Martin Fayulu eza mpona kobimisa mboka na biso na maboko ya ba Rwandais oyo boye monsieur Félix akenda kosala ba accord diabolique lelo oyo ba accord boyo basinyaki entre monsieur Félix pona côté RDC na Rwanda lelo komi kobima poisa ozomona que non azwa même goma wana mobimba apesa yango na mboka Paul Kagame alors tant bazola que non tokotambola na ba Rwandais biso totambola na ba Rwandais alors soki que non eza mpona kotambola ba Rwandais biso tokondima te que non tobimaka ntango nyonso mpona kosala nini kotambolaka kozwa bagaz nde tomesana bamisala kobeta biso bato baza na alliance eza bato na biso ya UDPS na monsieur Félix na bato nyonso oyo baza na kati ya union sacrée oyo bazotravailler en parfaite collaboration entre Kagame na barwandais na baougandais na baburundais nyonso baza ensemble eloko bandeko na biso bazosala wana eza nango juste que non kodiabolize bato epuis nayoki selon ndenge bandeko bazolobaloba na tiongo na conditionnel se préparer en conséquence pour empêcher marche na biso samedi basali même que non bazana babiloko na bango na tiongo na conditionnel basali ba molotov plus de 1900 bouteilles ya molotov basali oyo bako saccager ko beta ba congolais bako bima samedi yango nga nazobenga toujours ba congolais na vigilance parce que tant que ça là oui eloko bango bakosala eza comme si ba anticiper déjà et ça comme si ba avertir bino bandeko que non bino bato bako bima samedi boye ba que non biso pe to bongami biso ba rebelle ya 10e mairie biso ba milice ya 10e mairie to bongami déjà ba molotov na biso préfet même que non na marche ya les 16 auto salaka à partir ya reprendre ba awa bo mama Osea au moins ba bete bandeko na biso ba nini ba molotov yango ngazo benga ba congolais nyonso nazo sensibiliser ba jeune tous à éveiller parce que au moins et ça comme si non mutuye moko déjà eko mi bimisa na poisa que non tala soki bino bosalite mais biso ne to kosala biso parce que bino ba to bosa encore alliance na ba Rwandais o ba soki non welo est-ce que welo a Rwandais moi je ne crois pas welo a Rwandais et puis welo a traiter na ba Rwandais pourquoi pour intérêt nini welo zo bunda bitumba na ye ndenge moko ba lumumba to zo bunda bitumba na biso ndenge moko na biso ba ndeko trésor kingi ba mama Osea bandeko belé ba dosta to zo bunda bitumba na biso alonga na zo mon impact moko te oyo bu bandeko ba lobi que non biso to ko bima samedi na ba Rwandais peut-être que non bango ne baza déjà na ba Rwandais na bango ba tie bango na kinga bo nde ba mesala ko sala yango nga na zo senga bandeko na biso nyonso oyo boboza déjà na conscience et lobeli ya bandeko na biso ya UDPS eza déjà avertissement o ba pesi biso tu vois mutu na côté na ye ayeba ko ça c'est responsabilité na ye parce que bandeko wana pour na bango baza même capable que non Paul Kagame aya ko diriger Congo donc pour na bango bazo mona ka que non pouvoir et puis c'est tout que non ko contrôler ko bundela mboka et pas na bango bazo mona lokwa na te mais moi na yebi que non samedi biso to ko bima marche na yebi que non bazui ba dispositif na bango nyonso
pour mon non bato bazana ba Rwandais ne bazo pesa ba ordre mabe parce que ceux qui osent appeler pour mboka non j'attire ngo la pesa ordre que non beaucoup d'avions c'est là pour que non bazo ba ordre aux na Rwanda. Est-ce que mutu za congolais a kopesa ordre que non ba mama bobo baba na bino na ndako o ko bibata kopesa ordre na la police pour na ko tirer le quoi sifano ka songa lobby ozomona ba biloko na nyoso ezo na kisaka non bato wana baza en prise en otage na ba Rwandais le quoi la ba moni que non peut-être que non moi trouble ça qui ndekwana mais ayeko mibimisa na poisa que non nous bato ya IDPS tous travailler na ba Rwandais donc marche na bino ya samedi boye ba que non ba Rwandais le quoi déjà tout ça libala na biso na bango parce que maman Denise ça moi Banyamulenge au moins même nani Félix a dit qu'on nomme ambassadeur oh baza ba rwandaise et yebani na mokili mobimba alors biso pona biso nazo mona ngo eloko asikate eloko nga nazo senga bande ko na biso eza juste que non bande ko na déjà ba se préparer en conséquence pona koya pour perturber marche à samedi alors ko senga na mutu bisika zali tango so bima marche na yo ozana angele oyo bandana za mo penser na yo et puis nini oyo oza ko sala pour que non boka na biso Tony Misango na libération parce que le tout biso to bunda maman c'est ça plus public à libération au moins même tinde metto so kende samedi wana bande ko bazolo ba que non et ça pour na makambo il y a dépolitisation c'est ni non là personnellement lui to na bomba to ko ke malembe ope makamwa moke po mituna ezali ebele to ko sola ngo pe yani to lo belambo ka ko matondo la bande ko ngai ndeko auti ko na kamoko capital que Paul Kagame a redirigé Congo et a redirigé. Quand il y a l'homme puissant à jouer des cas, la machine, on n'échange pas les trucs qui gagnent. Tous on a nos immours, on a mon Rwanda, Bassali, on a pour déstabiliser, pour humilier Congo et bon Perezida wa Repubulika burya naje kuguma n'abakongomani gatoya bari baje kureba ibitangazo byo gukorera abanyarwanda bawe nibwo bambwiraga ngo akudupatia Paul Kagame tuongoza omwe myaka 2 banduku ndi bongo ndi mutamupataje ko le tili ko sala biso defo bo ya mabiso mo na banzi mo na mboka video na yo bon nango to chia ngo pour ko talisa ko na nsambo banayo bato bavandi bako mwamweta balobi Congo bako chola yango balobi Paul Kagame azwa Congo pendant 2 ans mais ba pesi déjà signalisation était makambo Félix a ko luka mandat ya pa balé bango bako pesa yango Félix po ete Félix avanda po bango bazwa este ya mboka ndeko na ngai est-ce que photo bonde la scène politiser topé miso mwa biso tokende lokola fomuziki ya kola ete la guerre contre le Rwanda manobomboka maman osea omoni eza imu te bandeko wana basali eza makambo oyo boye ezo sale mande bandeko wana balobeli yango na sasi ya osekisa bato parce que lelo oyo boye eza mutu ya liboso te Rwandais wana aloba bongo Rwandais moko aloba à l'époque que non ba congolais bazo beloko bazo sala tête à tout moment baza na distraction ya téléphone baza na distraction ya kosambela tandis que biso ba Rwandais to yeba eloko nini o tozo sala pour ko récupérer est ya RDC oya lobi wana eza pona ngana zo mona ngo eza imote eza réalité eza même pas que non pour na deuxième mandat Félix na minute oyo boy c'est le Rwanda qui dirige presque RDC mobimba ozo mona ba bemba baza na kati baba Munyarugabo bazana kati baba Bazara Surbero baba Bazara Surbero kimamboka kenana Afrique du Sud Azara Surbero kenana Afrique du Sud te Azara Surbero azana Kinshasa awa nana bisibino que non même Munyarugabo batu wana nyonso wana bazana Congo awa boy est-ce que ce mona Félix ameka ata mukolo moko bano justice landa banani Azara Surbero non donc pour le moment mboka na biso eza prise en otage eza te kana ba kopesa Paul Kagame déjà dirigé RDC bakongo balingi bamona ndenge nini bapesi ye déjà pifo wana makasi wana tango déjà bakomi ko contrôler aéroport international à Goma n'est-ce pas que déjà Goma za na Rwanda Goma za na Congo ozomona te no mutu déjà azui pouvoir na ko diriger mboka plus grave encore maman Océan o pe d'ailleurs nazo benga batu nyonso o balinga biso balinga lutte na biso Lumumba na Bruno na mikolo les autres ça la cité liboso ambassade à Rwanda parce que même au Kabila à l'époque autre banaï ko ba Kabila Rwandais tout ça totika ko mona jamais ambassadeur rwandais na ba autorité congolaise bazokata nini gâteau d'anniversaire
mpona kosepela baimage ezali bafoto ezali wana ambassadeur rwandais Vesa Karega na gouverneur oyo ya Bukavu bazosepela bazokata gâteau bazolia bazosepela tozwi mboka baaéroport baavion na biso nyonso ekomi kokita ana Rwanda. Alors nazometuna ntango bando bazoba no Paul Kagame azodirige mboka akodirige mboka na mandat ya Félix. Non, Paul Kagame azodirige na Félix na biso tu yango ozomona nga nazosenga mama oseya na bandeko bakongolais eza pasi na mawa Bagi Lumumba botala bitumba papa na bino akufela yango vraiment Bakoko Lumumba bana ya papa nani oyo boye Nzenzalandu botala bitumba oyo ba papa na biso bosuka kabiso botala bitumba oyo boye tango tozosenga makambo oyo bomonaka biso toza na lutte Mama Justine
ete mpona koboma yango une fois pe bafanda bakoma bachomere po mbongo bango bakosenga eleki militaire ya basoldat ingetalaka